na lingango po zanzembo eke le roi yambonda la biso ba mongo mamse ya disawongo ye nako bangelo kote si la erwa desa setu mtu monde mbongo desa setu ye desa setu ye di badi ate. Bonjour, 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 bonjour. Je suis Néné Akelikelo. Je suis la maman de Stéphano. Je suis la RTNC à ma page. Stéphano, arrête de parler s'il te plaît. Je suis la maman de Stéphano. Je suis la RTNC à ma page. L'église au milieu du village. Nazana Katikati. Télécharger Saint-Doeuf, la famille. Stéphano. Vous avez besoin de ça, la transfert. La France et comme à Kinshasa, partout. Saint-Doeuf de Makambu. Télécharger Saint-Doeuf. Ça met un code promo. Il y a Néné, il y a Mouh. Il y a Boeza Lateo. Na Saint-Doeuf. Bon. Bandeko, affaire Davina. Na Silabissa Lumams Bekam. Davina Apoa. Na ozala au milieu, na ozala pour batouté, na ozala contre batouté. Ma chérie Davina, je t'aime bien. J'aime bien ton travail. J'aime bien savoir faire na yo o mutoko douté na ngote. Tu travailles très très bien, oza vraiment professionnel. Na ngambu ya Silabissa Loupé. Silabissa Bekam. Aigle, il n'est pas travaillé. Kitoko, maman, so kitoko. Nga déjà maman bata théâtre na linga suko lo bango te lili pour eke mabe. Mais si j'ai on a bien ça ngoka pampan. Na posta qui déjà jourwana. Baba cook quand dans le bar à tout moment binom boko ti sara sila na ba problème na bato bolinga ko fouiner bino ce qui ba kumisi sila za kitoko ce qui mutu moko aza na koto alo ba mambo sila te mutu na ko mabe. Davina ma chérie, tu avais raison, ngazo se plando zo sa ba cook. Quand on va bien qu'il n'a même qu'au commenter na page na, mais au perdre raison. Au perdre raison. Pourquoi au perdre raison? Parce que c'est pas la personne de si là nous t'a attaqué directement. Na vie faut recoudre à nager. Le roi Bob est un rabat adversaire. Bah toi si là, bah attaqué yo, mais c'était pas la personne de si là. Si la cause à la derrière bango, mais tant qu'elle a se prononcé té, yo au perdre raison. Au perdre vraiment raison Davina. Pourquoi? Parce que tout le monde est si la té, na ma commune na eto na audio to na message si la bisalo a commis lio. To alobi no mabe. Soka leki na sima bato, yope, oza star, yope fo luka bato leka na sima na bango. Po boye sa le roi oso na ba fanatique, mais yo o attaqué mususu. Et bi monsieur le roi là, oza cause bouquet na problème. Yo on a vu que tu avais raison, mais au perdre raison, on peut-être sous pression. Surtout que yo muto bengi barezi, pourquoi l'appeler? Il n'est pas erreur grave au sali angwana. Au bengi lié ni. Peut-être au bengi ozo assumer que bon enregistrement. Ma chérie, quand on a d'accord na yote. Davina. Nzambe mutapesa kabana. Davina, nzambe mutapesa libala. Basi nyonso te na mokili batanga mabala. Non? Na Bible bikomba bazalaka.
tango silika tango swana ka fo mutu e baluka ko réfléchir. Ok, ma bé, au sali ma bé. Na vie, il faut pas qu'on touche mutu na point moi et bien elle quoi au toucher na première degré. Tu as mal fait. Je t'aime bien, mais nga nazara juste. Nga so muta sali ma bé, a sali ma bé. Ozaki na raison. Mais au perdre raison na yo. Pourquoi perdre raison na yo? Parce que il faut qu'on vende. On continue à piquer, to utiliser ba chroniqueur. Biso, au moment où yo salwane ya musana biso. O pesi biso mbongo, to sale liyo yango. Mais yo moko lokola actrice. Il faut que tu aies piquer loin. Et puis tu es allé trop loin, ma chérie. Tu es allé trop loin. Et dans la moi, si je suis à beau taraté pour surtout dans les Africains, dans les Mindela, mais dans les Africains, et dans moi, si je suis dans les Africains, déjà, sont âgés comme au Kenya, donc on a 32 à 33 ans, mes parents sont sur les balades, on doit être beau tata. To simba ta koko biloko mosusu même na po boza bata mokili lelo boko sa 50 ans oyebi na vie kolinga te oleka niveau mobo oyo eza passe ata bo seki lobi parce que dans 20 ans peut-être ba koko bozanga ba mosusu si leur cola et tout peut-être boko kuta ne sika mo we bozala na elo mona 4 niveau mususu na vie bakoma raté. Ça fait pas plaisir à tout moment. Ndeti nikamba robota so mutazo bota te eko maloko a catch moko boye bokanga batwana. Non. On a penza ba congolais nyos en général ma chérie, surtout yo muto rappeler yango. Non, nenga susu osuka no ndengo osuka obaki yo facture yebi yo kitoko na encourager ki yo kitoko. Mais au leki si ligne et c'est pas bien. C'est pas bien. Davina. Na famille na bino batno baboti te bazati. O bazami kolope. Mais basimbi mbana te ba pe na mbongo. Parce que moi na nzambe muta pesa. Même bato ba okende mindele ba tia bango bana. Monsieur se rataka. Ba tia ba petit peu tonga ngo pume est raté. Donc pour dire que on les a mystère moroboué ata mundela a des sciences développées mais pour erataka pour vanda fonzambe ya na famille na bino oza mutu taza promo bota na baninga ebinga mona mokamsu stombo rappeler bato faut tala nzinga parce que mokamsu ba rappeler ngo batute. Et surtout pas en public. Parce que tu sais combien de personnes balingako ont le même problème. Mutu musu soit beau tarapeta zwa peze mité banda botama. Abali pe vierge mais abotité. Mutu musu pe koza longo la kize mobo compliqué aboti susute. Mutu musu pa aboti moi la kufi aboti li susute. Combien de personnes oh peut-être se retrouver na kawana baza soutenir yo na combat oh baza na simano mais tant toucher point mobwe et toucher bango moi comme ta tiki mbala moko sans rien dire et on a que tu as perdu ta raison. Pourquoi? Parce qu'il ne fallait même pas se permettre de se faire barésie. Dédé, il ne fallait même pas au comme à niveau wana. Parce que ceux qui peut-être si la émoro mouton fingayo. Mais na niveau na payate ma chérie. Et na ba niveau moussous na vie kolinga te kokoma. Nga na so na ka internet. Nga bene ava bona ataka silati. Na ko attaquer na makambo eza
Allez, Kyo, si la pas qui ton côté, si la. Et Kende. Mais, la vie, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Histoire à Job, azana bana, azana mbogo, azana mapango, azana banyama. Chance ya azana nzambe wana. O azongi sala ki biloko wana nyonso. Parce que nzambe bise satan orozwa nyonso ka molimo a Job ndo simba te. Nga nataka sila pe nga azana simano. Nga azana derrière yo. Mais nga azana vrai, nga azana humain. Naza ime nga pe na ataka sila sope komi ko finga na finga kepe meto no finge na yebi no suka na olinga te sko na yebi yete a combien plus fort bino batu boli ata journée moko ebi mabe kokozala mabe kokokoma. Mais faut tout la car attends la carrément à si matin mais au bois qui comme kiozongi il fallait pas ma chérie, il ne fallait pas parce que dans l'intimité que la famille a besoin mobimba na ya tata na ya mama wana ata moko ana pa mo bota bazanga te na ba camarade na yo ata moko au moins passer 5 ans 10 ans 2 ans libala e yate ozemi no ekimaka zemi ekimaka kanga mbanga no analia kanga mbanga so ngo la sanza fanatique vie no bloqué nous ne tombe finga bo finga pe batum so bo ebite ko finga ne normal na réseaux sociaux so e yinzi. Donc, ma point mon sous na vie ba simba raté Davina. Oh, na baluke li Davina te non peut se conseil. Na baluke Davina te na nazaki même moral na Davina mais tant ma be koti fona bise pe ke awa sali ma be nga watu ko comprendre nga tende ko ma ko nene ya balukaka. Ana le kende na bloqué o so le mosa nga fani kizengi fani azoba kende ngana baluka na ngate ngai na zaka juste ngata to tambola kana to lia kana so sali mabe no yebso ke o sali mabe yaba bakanta lokwa na baluka ngana o soutenir Davina na combat on nga za ko soutenir Davina Davina mais quand Davina alekani mabe mais c'est clair vous n'avez pas de courage c'est que Davina a ok trop loin a au sali mabe oh ils sont venus sur toi dans ma famille peut y a no mobo asa pe kindumba te mais am suspect moi zemi ezoya na nute on va petit ndeno linga te ba finge si la za ime ndenge nga la za ime nga pe na za na bato pe baza pe na ba promo ba zemi donc nga pe na za ime dono linga te parce que si on encourager ce qu'on peut na famille nga mo na za na muta membrane o pe na encourager ka ete ko sa maboko te et rosimbe ro ya kaka to garder espoir to sambela parce que so amonga awa na zo sepe na ndenge Davina fingo moto ko kanga hypocrite. Ah nene ya bobo tenga za hypocrite te nga mabeti kala mabe na forme na ngonyoso mais Davina babaku couper boti ko betisa baninga libaku botika ko betisa baninga libaku bato mususu bazaka na baleka naka bino bokumisa sila mabe babaku couper bolingi polémique bolingi koso Davina kutazaki ne ko gagner bino mais Davina yo bebisa emura na ebisa ki yo mama Davina za camarade no te ndengo ki passe ndela lobi na sila so ba lobi na mama bino olo ka passe oko kundola mama mutu te na cimetière pour sepelisa sila yo zo ba problème a sila kota ngote pe sila ko fingela mutu mama na yete
pour sepeliso. Na vie likambo muto sala ngo pona yote ko sala ngo pona yete. Côté la sila. Finga Davina et maman nete. Soto zo boyango. Pas nde Davina sali nde yo pe muro sali eza mabe. Mama Davina na kunda ayo sa nini. Toko boya likambute awa to komisi yango malamu non. Ba parents baza sacré. Génération na biso eza tellement maudit, tellement raté. Moukomo te moura yo sa ba polémique no asi azara na page azani a posta ke a fingeli yo mama mutu. Likambo mutu sala pona yote ko sala ngo pona yete. Ozo malédiction gratuite. Pas attends malédiction ka te te pour même pas nzambe. So ba cho na Davina bo samba o fini mama ne ya finga ki yote, ya finga mama binote. O a finga mama asila, ngana kumisa asila finga Davina. Finga Davina sosola Davina mama na été ndenge yo linga te muta simba mama no mama za mutali sanote mama za mutali sanote mama za muto aleki motuya mama aleki motuya na nyonso po ya msusu wa ba mibali ba yeba te comme mazemi wane zaka o memi molimo mutu mususu na kati na yo o memi de comportement po muto na oyo memi alibumu boza na comportement morte maman tambola kana 2000 livres pour pas bota biso et puis asi ça na robota te ba sacrifice ba maman ba sala ka eza passe ba papa mu kiende ba sala ngo donc so talika sacrifice maman bino salela yo ba passe maman bino monela yo en tout cas pour finga maman mutu ne bitende bo sala ngo na facilité. Ponga ka mama biso ensemble belé azan était oyo ka pété so na démarrer maman mutu mais non ça ngote pour na regretter maman biso nda kufa. Donc au-delà de tout ça na limite na vie limite murata baninga barezi ofinga Davinat les questions un peu contre Davina na ebisa ki yo metande ba osuka parce que lobby na vie to éviter nzela auto que se croise même to se croise n'était même ata pona nzambe pona bata mokilité pona nzambe si lo finga ne mama mutu te po mutu ngo yo ne boswana eloko mutu sala pona ote ko sala pona yete na condamné déjà Davina à grâce na banda na condamné Davina mais bien pour le basi la sa maman te si lo bota Davina loko lo bote te ayana e na condamné ki da Davina so lingo se langa fanatique ya kizengi okoti likam na katikati maman banzolo ba non bloqué yo pour mission nge bandeliti na katikati na auto condamné Davina. Donc to silama lobby eza nzambe lobby eza nzambe sila sa théâtre ne akomani oza bakukumisa sila Davina pe samba kamuno bat balinga ko bakumisa yo po bata théâtre bana bino batu boyoka te donc mutu morte obino boyoka pasteur de la foi kutu asa rasuma bokete likolo ya rando ya sila na batumsusu o eza rando na bango mibalete mais maboki yango nati na su yo tala ngo eza te baki maboki faki ko pesa éducation mais bêtise ekota makamba maboki droit de naissance eza nango suste lelo na réseaux sociaux maman de ko papier donc na kamwa likambongo maman koma papier lelo na réseaux sociaux maman koma papier et pourtant maman de mutolengela c'est vraiment triste cette histoire c'est vraiment triste cette histoire. Davina, calme-toi, maîtrise-toi maintenant. Ba coupe boti okende na ba commentaire na ye boti okende na makamune et Davina prochainement ceux qui ba fan ba fingi yo pe luka ba fan na ba finga bango et puis ko s'attaquer te na moto yo on s'attaquer na yo te. Tu as perdu la raison parce que tu es allé trop loin.
Tu es allé trop loin, ma chérie. Il faut conserver raison, non. Tu as dit que tu as commentaire. Mais tant que déraillé, tu as déraillé. Non, parce que, ok, ma bé, il faut toujours que tu aies la racine. Bye bye, bisous. Je vous aime. Téléchargez Sendwave. Salut, bonsoir la grande famille de MK Mbelou TV officiel. Voilà, moi votre humble servante maman MK, je suis là encore une fois de plus pour vous servir. La famille, je crois que Touti Kolandanga ina bino elongo vidéo oyo na tchela kibiso na début ya ndeko na biso nene ya kelo la RTNC de la page apesi point de vue na ye na ebisaka biso toujours que les avis sont partagés. Elle azana point de vue nae oya pesi concernant makambo oyo ya Davina Apwa et les Abakouk. La famille, même moi, quand j'ai entendu ou j'ai écouté la vidéo, l'audio, je me t'ai dit, il ne fallait pas que Davina Sala abenga Barezi Baza. Il ne fallait pas. Vous savez, hein, basangisaka batorchon na baserviette te. Nous savons tous que tension ezalaka bien entre les Abakouk et ta famille Libota. À chaque fois que ndeko moko famille Libota akwelaka mbeba moko quelconque, en tout cas internet et ninganaka makasi soki eza ndeko famille Libota. Alors Davina, the way you were going with the situation was very good. But nayebi te pourquoi obengaki mwana mobali wana. Mais, na o condamné oti parce que deux fois mutu me soukaka mutu penza mutu me soukaka quand on commence à salir la personnalité tout le monde qui ndeko na biso mususu aposta qui maman na yo sakufa notre pauvre maman oh ça kenda donc mutu ma peut-être soukaki yo. Moi, je te comprends parce que même moi, je n'ai pas dit que je salir personnalité à maman nga finga nga mo mutu bo finga. Mais la ma maman o botika la même pas koyeba. Maman o yo boyebi te azalaka nenge nini mais boyebo bandi ko finga et je sais que mutu me soukaka. Ce qui peut-être au koma kitina point ya ko benga wana je ne te condamne pas. C'est peut-être mon thème et soukaki. Mais prochainement ma chérie mais ma banque a nous ok na ba muto yo so na na ayelo facture ka ningo banda ok na ba malembe ndeka biso to linga te ke mutu moka famille bota sali likamba yo fingela biso mama na biso Belvi Kandila patrona oyo akipaka ta batute akipaka ba mafinga na bango te ndenge moko pe eza bongo donc yo s'attaquer na batu oyo bazo finga yo baba kwiti o ba ofinga yo s'attaquer na bango ou toucher personnalité ya maman na bango te parce que maman na bango to moni ni publication to moni ni audio to moni ni vidéo oyo azoko s'en prendre na yo. Voilà ma chérie. En tout cas, la grande famille des familles Bota, fille, mais n'abisu zawana déjà, fille, mais zawana, focus, distraction, en tout cas, distraction, ka nenge bela emo kolobaka, focus, travail, to maximiser, to maximiser ba view, to maximiser nyonso na kati, ya Belle-Vie télévision, to mona ba abonnement, ezoko bakisama ba view, ezoko kende kitoko, en tout cas, msala kitoko, longonya, na bandeko nyonso ya famille Bota, de partout où vous êtes, bandeko nyonso tout, ba pecha lover, to linga abino mingi, ba dinashu, to lela bino, ba cook pe to linga abino mingi, donc, to e baka nenga osala, hémorragie o po e katana, ezaka atotika matumboli, so na bito tika matumboli parce que mutu soki aye a poster loko na ye lingolo bateke a pointeur du doigt qui s'exprime s'accuse mutu ya poster na ye lo na ye moko bo a publier na ye lo ne moko boye bino boza toujours na ba intention ya mabe ke oyo ndenga publier boye seke za kaka boye seke à moins que ata ba kombo o bo pesa batu à moins que atsaba mutu wana a publié a kombo o ba pesa mutu na bino pour que bino boya ko défendre
Donc voilà, Moutounio surtout oya neti nga so na ebo na okumi sa maman na nga makasi parce que cette dame là a beaucoup souffert pour moi. Donc j'ai le droit ya okumi sa ye na ndenge na nga. Na obligé Moutou mon côté andimake, elle est bonne. C'est une bonne personne, je pas obligé. Na so ba o ezo uta kati nanga, c'est que moi je vécu. Donc c'est de la même chose que y a Davina sala qui a okumi sa maman na ye parce que asalelaki ya malamu ebele. Donc elingaki oloba te ke lokola ya kokumisa parce que makambo nyonso te bandeka depuis na mariage ya ndeko na biso Siana l'air Davina, elle a essayé un peu de parler à propos de Belle Vie qu'on dit la patronne. C'est en ce moment là que hémorragie et tobokaki et tongoli batu dans batu batungoli ba mungwa et comme on peut ça oezo kendeti na mon yalelo. Donc abonnez-vous massivement chez MK Mbelu TV officiel, votre chaîne au Bolingarami. Tozawana toujours pour nous servir bino. En tout cas, je vous love de tout cœur. Nzambalola pambola bino. Ceux qui n'ont s'abonné na MK Mbelu TV officiel, s'abonner. Abonnez-vous massivement, aimez, commentez, partagez lien et ça la biso bien makasi et comme la baba cook et comme la Davina et comme la bana famille bota kut mikoloto qui peut tate toi ta poma mutumorote. Donc je vous love. Merci beaucoup à maman Clé, ça fait un bail. Orange, merci beaucoup à toi. Jemima Mavungu, moi la famille bota tianga. Un grand merci aussi à toi, ma gloire Luzubu. Donc, vous avez la famille Bota. En tout cas, vous avez tellement ébélé, ma chérie. Maman na biso bakombo ezoki mangai bakombo fona manosa système alia ya journal penza na tie journal pona bosa na raté. Voilà, ndeko nga Fanny, merci beaucoup à toi aussi, mon famille Bota. Donc boza ebélé o bolanda biso na MK Mbelu TV officiel. En tout cas nzamba pambola bino ce qui est sous Christ azongité ngana bino tokokutana na mbala ya sima. Bisous kuna, bye.